Haïti, Congo. Debout Congolais, béni par les sons. Oui, madame na haut-parleur, mbote papa, mbote maman, bisengo lisusu. Kokuta Nanabino, haut-parleur de retour à Kinshasa. Merci pour la confiance et la fidélité. Voilà. Tout manqué bino, tamolaï. Alors, tout zongi na plateau respectif Nabiso. Merci Nabino Nyos Botala face à face. Bozela Rayango et Belé. Nous attendons à Mosika. Tout ça, toujours ma réaction Nabino. Vraiment, ça me tient droit au cœur. Droit au cœur. Qu'on mona Mosala Yotobana, le rôle Aliseki. Alors, aujourd'hui, ça touche des vies. Vraiment, merci. Merci à toute l'équipe, merci à tout le monde qui nous soutient, merci aussi à ceux qui sont là, Oyo Bazali, Kopé Sarabiso toujours bas conseil. Alors, awa, to yambeli bino lisusu ndeko, o Bazali ko sala paix fierté, yaba Bazali ko tombola, boko ko nabiso Bazali ko tombola connaissance nabiso, Bazali ko pantango na mikili bipa yebele, un jeune mais qui fait beaucoup aussi. Alors, il est parmi nous, les guides Shekina, Oyo. Après, qu'on faire passer Bisso, Nabamai, qu'on quitter ba village, et puis tout ce qu'on a naé, Tina Mikili, Mikili, Yabapaya, il s'est fait confirmer. Et tout nous allons poser quelques questions. Nabande réaction, il a Bisso en privé. Petro Soanae, Awa, il a démontré de quoi il était capable. Petro Soanae, Awa, Ndeko, guide chez Kinambo Tenayo. Oui, paix, amour, lumière, papa journaliste, c'est Mukendi, Mbote, Namokil, Nabino, Basumuki. Oui, Mbote, Nabalandinho, soya haut-parleur, Basui, Libaku, Yakolanda, Biso, Lissus, Namokolo, Alelo, et c'est vraiment, ils allaient tout partager connaissances comme d'habitude, pour intervenir dans le peuple Nabiso. Donc, merci, papa journaliste, c'est Mukendi. Voilà, merci beaucoup. Alors, tu es vraiment na vif parce que ma soleil allait belé. Je pense que mon bembo leki qui toko, kozonga na yo. Alors, tozongi, il y a beaucoup d'actualités. En tant que Congo, d'ailleurs, vous allez rappeler mina ba makesa, tolali tolamuki. Tu fais rigoler le topé na groupe ne mon G7 si bien que vas préparer concert. Basali hommage nan kakane mon ansemi. Mais nzembo ango to bazako yemba yango. To meki les autres balancer on a bande ko batela image pe ya kakane mon ansemi ndingo avec ça la mettre. On veut comprendre yango ezali nini aujourd'hui tout le monde ba komi ko ya na mambu ya bokoko tout le monde ba komi ko tia yango ka. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Ba comment révéler bisika ba tirer ba pouvoir na bango comment et surtout s'occuper de comprendre ba parole wana na kikongo ezali koloba nini ndeko Shekina. Merci papa journaliste Mukendi. Plutôt remarque wano sali tokobengango les retours des racines. Donc plutôt ezali esengo parce que souhait nabiso ezali ce qui nous appartient et continuer ko œuvrer na kateba 20 nabiso pour na ko intervenir face à insécurité, il y a ba connaissances étrangères au ba projeter qui pour na ko déstabiliser biso, to pour na ko embrouiller ba mémoire na ya peuple et réfléchir et kokate ko basé sur ba principe ou ezala qui mieux placé sur le plan ancestral. Alors, chaque mutu, chaque célèbre, il faut se rendre compte. To bandi, ba député, ba musicien, peu importe, pour bangonios tout ba embara, surtout ce que célèbre, yeba que présence na yo, to voix na yo ezo représenter entité mokoboé. Vous comprenez? Parce que baza victime n'a qu'aucun intégré n'a pas connaissance étrangère sans le savoir étranger oui sans le savoir inspiration au ezoyé la bango peut être na yemo na conscience né asu en manière moko ya ko influencer parce que tendance ya peuple ezo réclamer recours à l'authenticité. Chaque peuple na bisika bazwami, chaque peuple bazana respect ya ba tradition to ba coutume na bango. Alors, le temps que va se sentir bon, va comme peut œuvrer sur le chemin au besoin de se défendre. To beteli bango maboko, va continuer juste que ba longola, ba combo au bakena ko s'intégrer nango, ba Jésus, padre za babe. Babe baza batoli boso o basailaga bokoko me ba ekolobela bino, il ne faut pas souvent que ça là. Basel la ngombe. Oui. Mais ba statut tout o ba adoraga, est-ce que ba existera? Bazalaka bakenda ba Saint-Pierre, ba Saint-Benoît,
Saint Rita de Cassia, banani nani, bazalaki ya kokufa. Donc, c'est bango moko na no basalango souvent na profit à bango moko. Mais biso toza na rang ya ko brandir ba valeur cachée na biso pour na intervenir biso na baka o ezoyela batu ebele na kati ya mboka. Vous comprenez? Toza wana te pour na kozala tout ko dominer peuple. Ba dépendaka toujours na biso, mais plutôt toza wana pour na ko déployer ce qui nous appartient. Mutu na mutu adapter yango, enseigner yango na libota na ye. Pona été bazala ba indépendant parce que ko dépendre na mutu. Un jour guide Shekina akozonge pa ya batata et que sko boko suka lolengeni. Alors félicitations na lingami kokota mambo ba musicien te puisque ba musicien wana ba meki un peu ko diviser peuple na distraction, peuple kabwani obiso to benga makaba boye, biso to benga makaboye. Or sinon bazwa katan. Mais au moins tout le monde même côté pas fali à vous d'abeti DC7. Il y a Mayanga aussi, dans le DC7 il y a Mongo, Mayanga Beti ya Kasaya. Yoka. Tango biso to zolo. Ouais. Que bokoko na biso ezali équilibre na nyonso. Est-ce que batu bandi marango? Tango ok souka na place moko ko sentir que o komi déstabilisé. Mais tango ko zongela origine oyayo. Atoko ti secte nini? Atoke wapi ba tromper ote ke soki omeki kozonga toko ya ko récupérer bandeko musu bakati ke na kota ba secte musu so nini tanga bango atana ba chiffre ya ba capacité to ba degré ba musu bazana 666 ba musu bazana 777 ba musu bazana 888 mais biso toza na au sommet toza na 999. Cela veut dire quoi? Toza ba grand. Vous comprenez? Soki to englober l'Afrique, quand l'Afrique parle, le monde écoute. Vous comprenez? Alors, bah artiste en question au Tikotanga awa, à mon akango azwa ki lokola inspiration moko boye. Azwi yango kambala bala liboso te, botala ki na stade des martyrs, ezalaki na ba organisation ya francophonie, a inspiré, regarde na ba sur place ba tourner yango vers makambo ezoleka na mboka. A souffler yango na micro, batu bazalaki satisfait. Vous comprenez? Artiste aza toujours Azo continue toujours à capter le message. Vous comprenez? Alors, yemoko il faut aïeba. Azo représenter nini. Nini ezo circuler na kati ba veine nae. Parce que dans tout le bazar au hasard te ba monsieur bazo sala bongo. Les hasard te. Bazo souffler bango. Il y a des artistes etango avandi. Musique ancienne ezo dominer na kati cerveau nae. Et sous qui si réflexion ti akoya ko vulgariser ngo à comprendre que erenier nango ndenge bakenda ko adapter côté wana bazo imposer bango parfois il faut chanter des bêtises pour na ko bebisa mémoire ya peuple to génération présent ou futur base à la déstabiliser mais ba mona kita bazo yemba kaka pe banzembo ya bukoko ezo zwana ngo pe en plaire. Donc c'est comme ça, il faut que mutu a comprendre ngai nazo représenter nini lelo biso to futi ba billet ba avion to kei to sali ba par-ci par-là, même il y a des gens même bazu yango un peu comment ça bazu yango comme ba surprise toko zalaka fermete bokoko na biso ezali suka c'est nous ba photocopia ki nyonso lelo kotala mukolo koko mobimba okomona etala sine azo sala koko mobimba tala bango wana batiki koko sala ndenge nini okomona koko mobimba okomona papa mobimba zo respecter l'air attendi tapi aki azoke gumba mutu sans koyeba nanu oya ye moko. Mais je vous dis ba photocopia ki nyonso ba weli ko mentionner yango na ba livre biso tango toloba ki dernièrement na ko décortiquer loko moko awa que bangunza ba limiter peuple te bazala ba cœur ouverte comme nous parce que baloba ki yo tata nzambi ya mpungutulendo wamba wa mpungutulendo non il faut bo clarifier. Oh, donc bangunza bazo limiter peuple. Oui, batu tango bazo sala appel ba yebake wana ezalaki nzambe o bakoko na biso basambelaki ye na lobaki nzambe wa mpungutulendo bunzingoma ki bunzi na lobaki lumière wana eza impossible au contempler yango mindele tango bayaki ko imiter yango bakemba na moko notre père qui est au ciel. Notre père yango nani contemplation du soleil c'est notre Dieu nous. Et bandaki a et pas na biso. Mais comment d'ailleurs tant montazo semble l'église regarde na affixé yango na c'est à reconnaître ancêtre. Ce qui a taille likolo à reconnaître yemoko yemei.
Mais est-ce que pèse à la rabongo? Ou bien c'est juste car que croyance côté ça bateau et puis fin de croyance. Vous savez, nyonso obayaki ko imiter bazui livance ya kolobaki ya bango. Il y a des signes au batu basalaka. Long ya Congo ndenge auti ko za na biso na mokila musuni. Bomona ki ya des temps tant bazo yemba parce que tolobaki musique ezali pont o ezo sangisa spiritualité na mokila musuni. Musique o bomonaka. Musique ya bakoko na biso bazalaki ya musique tango bakoko na biso ezobeta et yaka ko caresser mitema na biso ko longola biso mpe na ba stress. Voilà que tango ba compagne ezobeta biloko wana ozozwa moyen ko ningisa mutu quelque soit ba makambo. Donc eto yebi utilité biloko wana. Tango longa Congo de son vivant tango azalaki. Tango azalaki na bomoi na mokili na biso awa ya musuni bien qu'azo exister toujours na sur ba plan oyo ba initier ba yebi. Abana ko tombola loboko ezalaki hasard te. Ko tombola loboko ezalaka signe ya détermination. Voilà, alors avant d'abord, na kati moi moké un peu inspiration on a parce que tout ce côté na vraiment na kati à profondeur na linga. Toi d'abord nzembo yango, moi extrait parce que ça na ki Congo là le rôle appelle tout ça na ne Congo ko expliquer ngo pour na large compréhension. Alors allons-y à l'image, le Mgelesi, toi d'abord son oyo et tout le monde en kaka de mon asim. Voilà, de retour sur ce plateau. Alors là, on pense encore en Kakane Monansemi. Et l'amour, c'est les sous-sous. C'est comme si on a pensé encore en lui. Toujours d'abord, Maloba, les autres Lobanon. Avant tout, on a un geste spirituel et physique. Malobi. Luenda lu Sicilia Congo. Kadinsi ya iya tuvana fumumwanda Congo. Tango lemvo ime mana manisa. Bwabu yeka tangu ya mvita mumvita. Elingi elo baboye. Bokende botika mabele na biso ya Congo. Botika Congo. Tolo barango ba connaissance wana. Bokende botika Congo. Mboka oyo tozwaki yango na maboko banzambe na biso. Il faut bazala na première position. Soki bo continuer kovanda awa ekoya kozala na moma oyo tokozala susu na mawate ya komona makila na bino to ya ko déstabiliser to ko démentir ba blague na bino. Vous comprenez? Donc peut-être que na mukuse na kokiko balobis ba recommander biso lisusu boy. Tozongisa bokoko na biso na kiti nango ya lokumu. Tuavu tout ça kinkulu kieto mukiandu kianzi tusu. Est-ce que vous allez comprendre? Tant qu'on va recommander biso bongo, cela veut dire quoi? Voilà la chanson quand le viaza bima, nous sommes à lokumu. Oui, Matisse, ça arrive vraiment mon limo quoi. Oui, et ça y est le lingue wana. Tant que bazo sala ba signe wana banda ko salaka. Ezali signe ya ba koko na biso ya ba guerrier. Signe ya détermination. Tant que banda ko zwaka confortation bazui
affrontement moko na kala ndenge ba royaume yango ezalaki différent tango bazo kende wana za liboso guerrier liboso soki atomboli loboko elingi loba toke botalata ibe son excellence monsieur le président capitaine Ibrahim Traoré ancien combo ya Burkina Faso ezalaki Haute Volta nini asalaka tango alobi la patrie où vous comprenez, la mort nous vaincons. Tout à fait. Asalaki toujours signe il y a détermination. Alors les lobiso to komi ko yamba mutu oyaye ko apprendre aye komi boaka lokola bébé oyo azoluka ba apprendre yesi setina ba niveau nini mais signe wana tango déjà yo obotamaki mobali longia Kongo tikalaki ko tangisa biso muluzingulu bakala fotiti yanganwa na kadifo luzingulu bakala yenam vita donc yelingi koloba mikakatano wana ozomona na vie ko pesa temps ya réclamation mingi tende prendre décision ya ko vivre na liberté en main aussi mes responsabilités okomona combien est-ce que oko changer makambo a on a plateau ana lobela kiyoke ekozala na tango moko boye toko kene na mboka bapaya na kene ko sala ba déblocage et l'Obama qui loko Lazare comme ba initié comme ba prétendait initier ba comment kozwa non musicien wana yaki ko luka boye ponanga est-ce que et ça na sens mais biso tant to lobaki to réaliser le lenge to lobelaki awa vous comprenez donc il y a des choses oyo okoki ko tangela un vrai initié initié à ebi valeur ya parole parce que tozo représenter mokili oyo bakoko na biso bakenda tozali ba pont oyo tozo transmettre message ezo uta réclamation ezo uta kuna et direct na mokili oyo batoma ya mai na makila ba parole na biso il faut toyeba ko respecter yango pona ko garder toujours ba capacité à ko réaliser makambo soko moni initié à lobby likambo à réaliser en côté azali initié té. Alors quand toujours un peu ce qu'on a moi parce que tout lobby tout le monde est le lobby musicien comme kozonga na mambo boko ils ont match succès tout le monde bien que ba miso sous bazo mais un peu ko dénigrer mais en cachette ba moment bazo lukango ba tu vas comprendre le lobby qui peut que na mystique à tout comme il a des grenini au venir place au comprendre que bazo na boko konayo c'est pour cela on voit tous ces grands là au ba célèbre to ko yeba ba toujours kozonga na mambo ya boko mais au lobby que bangunza baza ko limiter batu pour nani lobby yango ça m'a tellement touché nazo comprendre d'ailleurs que c'est pendant que batali si batu penan c'est là il y a beaucoup qu'on a biso. Oui. Pourquoi pas tokobo ya effort ya bande kona biso mbote bakulutu nyonso bisika bazolanda ngai terme na utiliser vous savez kingunza oyo monaka tango batu balandaka exemple ya papa Samuel Masambukidi exemple balandaka ba papa Nkusu banani pona o comprendre kinkulu oyo eza ya kolona makati na ye koya koyoka ye mukolo moko te vous comprenez. Or que nakala d'essence au babanda ko tongela la mémoire ya mwana ou bazo préparer comme compteur sacré ya voix ya futur comme moi j'étais préparé na histoire ya mabele oyo na ba valeur cachée spiritualité ya mabele oyo dans ce sens là na lobby botuna bango balobela bango ba mutunyo so yebi tata nzambe pongutule et pourtant ba vieux ou ba vieillard ba yebi lolenge oyo bakoko na biso na kala basambelelaki mais ba arrivé te ya ko vulgariser yango na peuple o ba yeko ko puiser na ba ressources culturelles na bango cela veut dire quoi toza te ba auto leki maele mais juste que tozo déclarer ba cœur ouverte tozala na mitema ko fungwama to apprendre batu makambu pona ko lakisa pe capacité o ebomba mina kati ya mabele na biso vous comprenez pona yo zo mona nini boité qu'est-ce qui a boité côté là-bas eloko boité
c'est parce que les spectateurs sont plus nombreux que les acteurs. Vous comprenez? Ah, mais oh, écoute, tout qui Kingunza, ça passe, est-ce que attends, ça me bascule. Attends, aujourd'hui, ba valeur, oh, et que ça en sorte que peuple n'a biso tout ba regroupé, ba sangana ici comme moko, et ça n'a pas pratique, wana. Mais sauf que, ezo sale la mana na kobatama. Mais to pesa katan na islam etanda bitoko na balabala pe bazobondela. Or awa te fo ba ko saela biloko wana ba ke saela ngo kuna. Parce que baza ba raciste. To pesa katan na au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit awa. Or awa fo ezala kana 6e position. Fo kuna ezwa katan ngo. Awa il faut to appliquer tangulaire et coquille. Ba guide. Ba maître bazala en linissant na bomoko ya ko imposer nos valeurs cachées au ezana kati ya coutume ancestrale sur le plan ancestral de notre pays au komona ke même mutu azana vola atali l'air atie mutu kane na pembeni atelemi azui maboko na ye a croiser ba interprétaka bango danger de mort mais moi je t'informe que ezala ki formule tango mutu azana ba stress na bokoko na biso okomi linga maboko na yo otie mutu boye ozolela bakoko bakoyo yoka na lobeli o bien position na lobé ba position ebele o ba akiza ba pesi yango bobangi po batu ba juger yango mabe ba salela ngo tandis que bango yango ba salela pona bango bazalaka ba grand ba continuer ko dominer ka petit peuple o déjà ba injecter crainte moko boy. Vous comprenez? Allez ba valeur wana ngai moko nazana makaste ya ko apprendre ngo peuple nyos tout. Tozo senga na ba guide bantuadisi na biso nyonso ya mboka ba o bazwa déjà ba espace ya ko planifier ba siège lokola ba siège o bakenda ko sangisela batu bimoko ba mekempe ko enseigner batu comment ko bondela et comment ko connecter mutu avant o enseigner ye na lobaki nyonso awa ezali na biloko ebele ba imiter. Mais il existe une sagesse qui ne s'exprime pas dans le livre. Donc ils ont existé sagesse moko et comment makite na babuku. Mais il se murmure sous les arbres. Tant yo zo sala makambo no ya bokoko. Ba enseigner ou pas tant ozana ba stress. Lucas se anzete moko kende fanda. Va moko ekokuta yo wana. Eko décanter situation na yo. Vous comprenez? Poussière oya rouge au monara. Ezali danse ya sagesse ya ko bomba mutu o ezalaki na kata bukoko na biso. Mais connaissance étrangère et eko se transformer na sous forme ya tourbillon pour étouffer nos peuples. Ko yiba bango ba chance ko détourner ba sière na bango o ezo mekempe ko bima na formule ya bozui ba papier o ba tia couleur ba benga ngambongo o e déstabiliser ba mental na bango. Allez tout ça comment te intervenir contre yango? Parce que mutu une fois aniati place au tourbillon négatif et salemi. Parce que tourbillon ba projeta kango. Pona eiba bangenge. Tant mutu aye epai na ngai ou epai prétendu initié ou na initié moko quelconque au cerveau na ye to connaissance na ye tout eza ya libanda pona ko déstabiliser peuple nini ya ko sala tango yo ko luka reine mouvement na entreprise na yo ou au luki reine na musique na carrière musicale ou de quoi que ça soit na vie ako projeter tourbillon ekende ko yiba kaka même balupe mba bandeko na yo bazui ba pesio yango mais na délai parfois 2 ans moko ya reine 3e année pour se déstabiliser. Tant que yo okoya kolanda ye avant à projeter les sous tourbillon, ba ko recommander ye carburant pour na tourbillon wana et meka un peu ko kende plus loin pour na ko pesa parfois 5 ans ya tour wana. Tourbillon wana ba entité wana ya négatif ba travailler kana tourbillon ba ko imposer ba sacrifice ya sang. C'est ainsi que ba komaki ko zuwa batu ba zuyo mutu sinon na likambo oh il ne faut pas opérer la mutu
ale crainte wana eye batindiki yango wapi na bokoko na biso basengaka bato bamakila. Alors ba bêtise wana biso to continuer kotala yango, il faut to intervenir. Ya kolobela batu, tout est possible na bokoko na biso. Bakoko na biso baza capable de tout faire sauf rien. Vois au biso tozo vulgariser lelo. Tozo panza ba message lelo. Il y a des gens même bazo combattre yango. Na kati kaka pe bandeko na biso. Total la contexte. O tozo tangisela mokili. To peuple na biso. Total la contexte o tozo evre pona ko brandir ba valeur cachée na biso. Est-ce que toye pona ko dénigrer batu? Voilà. Toye juste pona ko fortifier batu ke to lembisa te misala, to tcha souvent ba batterie en charge ou en marche pona ko intervenir pona peuple na biso. Parce que en regardant peuple na biso bo spirituellement, o komona ke ba projeter bango trop ba est négatif pona ko déstabiliser bango. Oyebi ke même mokonzi kaka ya mboka au chef du village na kati ya village améritaka présence ya président de la République na kati ya village. Mais pourquoi awa na grand monde batu bazozala na crainte te ya ba dirigeant? C'est parce que baza instruité na ancestralité. Comment est-ce que bakoyeba ba valeur o ya mabele na bango? C'est un peu malade à l'opponato intervenir. Moi na arrivé ko respecter papa, à reconnaître que papa na ye nde atongaki epolelo azala na forme wana. Il faut quoi prendre mutu kikala. Kikala o to benga pe kikala. Aujourd'hui tozo tala bazo chanzango kaka nde ba forme. Ya bango te tout eza ya biso. To domina ki bango na 40 siècles eza facilité. Voilà. Mais tout na biso tango biso to domina ki na 40 siècles. Discipline nini ezala ki na monde. Eza le rwanda eza boité. Oui, liberté eza nango. Siko bango bazwa iba imita discipline na biso, bango ba projeta biso des ordres ezala ki na bango. Bango moko sérieux hein, oui. On met la masanga comme outi na mboka na bango, est-ce que omoni bien na facilité? Omoni yango te. Est-ce que ba match ya ezobetama, oyoki déjà place baganga ki wo. Oyoki yango te. Est-ce que oyoka ki déjà na butu batu moko bazobeta bambunda pona ko déranger batu balali? Rien. Bango mais kaka islam na bango. Oui. Bazui o ya biso. Bazui o ya bango des ordres na bango ba projeter ah. Donc ezali pas si peu. Voilà, alors tozo qui est déjà moqué par rapport à émission na biso. Bande kolelo bazomona que ce mutu azali ko briller, mutu maramone azali toujours ko simba et lisolo mo rezo betama na kati mingi ya bato likambo ya ko sokola. Ke ye wana a sokola na eloko moko boye to ye wana ba sokola ye bande ko lisolo ngo komi ko betama trop na kin. Surtout et pas ya bana basi. Bande ko mingi ba benga ngai ba senga na tuna mutuna wana papa mokin batuni mutuna wana. Mais à séance, tout banana nous guide au Fongola. Qu'est-ce qui se cache derrière phénomène wana? Oui, merci papa journaliste Mukendi. Plutôt consultation na lavage et pour na sexité. Il est important l'homme n'a moins à se faire consulter 2 fois ou 1 fois. Mais ba ben auto bengi na contexte à lavage et ça obligatoire na fin de semaine parce que ba contact to sala na bo pesi mbote bo pesi mutu mbote ya loboko oyambani na mutu, vous comprenez, ba contact moko to sala qu'il y a des gens même biso wa mibali okosa na moi lumière moko boye lorsque vous s'attachez na femme au asa indisposée et déstabiliser moké vous allez sentir que lumière na et meki un peu ko décliner. Donc il est important, moi si to mobali azwa orientation ya lavage, okomona pe makambo efongwa minango. Lavage ezo représenter makambo ebele. Lavage yango ezateke bazwi mai batielo na cantine kaka mai seko ke sokola. Lavage na biso na bokoko ezalaka mélange ya ba plante to ba nzete
o bakoko na biso bana ko salelaka na temps ya sécheresse ou na temps ya ba épidémie to na ba temps o bazalaki ko se sentir comme étouffement sur le plan spirituel amna eto nzoto na ya molimo ezokoka lisusu te ko évoluer ezokapte lisusu te ba message spirituel. Il y a des gens ba ya makasuba bazwa kasuba ndoto te et même si aloti ndoto azoko kokanga yango na mutu te do batu tout wana baza déjà déstabilisé. Vous comprenez? Il y a des gens au bazo se sentir que il y a un ça ne va pas. À cause d'un mbongo ebele mais makambo ko sa ila mbongo ngo ezoyeba na mutu na makolo te batwana il est important basala ba lavage. Vous comprenez? Respect à lavage, topé, ezali na contexte na yango. Ezali na ba respect na yango, batu oyo bako ya, bako zwa orientation na yango, bako mona comment est-ce que peut s'intervenir na ba désir na bango vraiment. Sinon ezali olenge wana papa journaliste mukendi. Donc c'est donc utile que mutu bako ko zwa na likambo wana. Alors toujours au Kende, toujours au Koba, bandeko ba tuneke sumutuna. Oui oui. Balobi malgré nous ce nous avons côté aboye, mais on se l'aura très bien à ba pasteur. Bandeko balobi papa mon Kende vraiment, il y a se l'aura très bien à ba pasteur. A se l'aura très bien à ba pasteur. Est-ce que vous pouvez convaincre ba pasteur que l'élo parce que Tambolaki, yo momoni na ba misé to zalaki na ba peuple ba nationalité mais surtout ba Nigérien ba senga ki balobi kuno bazape na ba pasteur mais ba pasteur na bango ba tikala jamais ko chier sur la tradition et il parle du bien de la tradition. Au-delà il y a islam, il y a christianisme et tout ça mais tradition ils maison mère bisika tolo ya motonyo so wana kundama ils ana moto moko ta chira likolo. Mais est-ce que vous pouvez pas convaincre les pasteurs pour que fléau wana ya ko chier sur la tradition? Ici là. Bon, question ya ko solola na ba pasteur. Ko solola. En tout cas, na solola na bango na déclaration on a salaka souvent pour na ba koka ko longola nzamba ba paya wana ba appliquer ba nzambe na biso. Vous savez, na ko liela bango parte. Il y a beaucoup de pasteurs au baya qui même auprès ya ba initié ya mboka na biso pona ba prendre bango ba formule ou eza stable pona pe ba koka ko enseigner peuple mais la majorité bazwa ki ba déception. Il y a pas moyen aya ko lobango na télé que moi j'avais contacté initié kingandi voilà elo kwa sala kinga or que mutu oya distra ki peuple na biso a eu conscience que oui voix na biso il faut apprendre yango na maîtriser yango bien pour na zoaper lolenge ya ko intervenir na batu obayaka ko yoka voix ya papa ya ona yaka ko panza mutu wana tango aye pa na bino nini boko sala bo apprendre ye bo appliquer les ba principe oyo ko tonga ye spirituellement pour na azwa mo ba capacité ya ko travailler ko sola na bangonga eza pona ko instruire quelque des choses. Na kati église ya bokoko na biso na kala malgré église to benga ngoka na terme pour na ko faire comprendre batu ko ba éviter mais na bimoko ya kala mateya ezalaki na ba jour et puis na kati kaka ya kimoko kuno komona ezalaki na temps bazo pesa message ya bakanios tu oyo ya batu baza na kati ya kimoko lelo bango ba benga ngo prophétie lelo oyo na kati ya bakimoko na biso ya kala traitement ezalaki na kati parce que lelo na kati ya l'église wana batu mususu eloko ezo menacer estomac bazo pakolaka ye ba huile d'olive na motema eko guérir estomac comment mutu mususu mpese kaka ya pamba bazo pakolaka ye ba huile na nzoto eko guérir mpese comment. Il est important pour apprendre bango traitement traditionnel. Vous comprenez? Pour na ba valeur na biso et se brandir tina kati ya ba cher na bango. Il est important na kati ya ba cher ya ba pasteur o tozo reconnaître bazo déstabiliser peuple. Na place ba tia ba photo ya ba paya na ba cher na bango. Ba meke mpe ko récompenser fumukimbango ba tie pena liboso. E kolongola bango nini? Bazu pena ya vite kimpa ba poser. Vous comprenez? Donc peut-être que
collaboration wana batu baya ko sali la kibwezi songi ezalaki ya ko instruire pe bandeko na côté na bango parce que tozana souhait bango pe bazwa monopole biso to salaka omona ke l'air mususu mutu abengi yo azwi yo te parce que y a trop de travaux mutu ozo sala en même temps oyaka sous côté ya bango il faut basalaka ki perroquet à côté ya mais sous ba valeur na biso vous comprenez alors biso to kozalaka na monopole ya ko guérir pe ko tonga batu to ko intervenir batu na baka parce que ozomona méthode o nazo evre nango papa journaliste mukendi ya ko réaliser parfois likambo mutu et likambo ane ezoye 10 ans 15 ans yo aussi ici en espace 72 heures c'est pas facile il faut ozwa ka temps ya ko mitonga spirituellement taux vibratoire non ezala élevé parce que projection boyamba ki ba témoignage tant que tu dois arriver ko décanter situation eza déjà na continent mususu quelle projection combien d'énergie o ezo consommer alors tant ya ko yaka ko souffler na ba plateau et ko zala limité tozo tonga batu bayaka ko pesa ba message biso to zala kana monopole ya ko guérir ko orienter ko tonga batu na ba valeur cachée na biso oyo biso to zala ki préparer nango pona lelo to apprendre batu lelo to zo apprendre batu na lobelaka mutu ko zala influencer te na ba maloba soki osali boye te kaka même ba valeur il y a des mamans moi na poussa na pembeni na yeke mama na yoka ka ba famille mususu bazalaka na moi masolo moko boya bango ya famille bongo biso na famille na biso yoka réponse na mwana makambo wana ko tuna ngote elia kutu defe noko na biso moko boye dobo injecter bana bobangi moko boye ale bana nini basali ake ko adhérer kuna nini basali pona basala et transmission de pouvoir ou légation de pouvoir il faut parfois balala na mobile ba dévier mwana ko botelo suba tekolo te ba déstabiliser vous comprenez yo muto provoka ki bongo tona de fait maman no banola taka chapele bino bo provoka ki bo bebisa génération mobimba ba vivre na boloko tandis que tous les familles ezala ki préparer na programme moko spécial depuis ba koko na biso ezana ba famille ezana don ya ko sala justice mwana wana soki a entamé connaissance et orienté vers ko kende ko adhérer na kati ya bekolo ya ba mindele o ba pratique o ba ko sala biso awa pona bazwa ndenge ya ko manipuler biso kana même stylo o ba prendre biso balobi ke biso fondation na biso eza tradition orale oui mais pona maloba na yo ezala na capacité et yo kana na mato ya bakoko il faut ezala chargé il faut yo moko ozala chargé spirituellement tango zo sala ba déclaration lelo bato ebele baza ba responsable ya ba famille oncle azangi capacité to pouvoir ya ko bénir neve ya ko ebiso noko ngai na lingi na fongola compagnie moko boye na ebité vraiment mokili mo ndenge ba makambo mabe komi noko na yeka ko signaler yo ke loko zolobela neve na yo Jésus asunga yo tala cerveau ya noko mais kende na noko na yo o azana village ayebi ba valeur ya tradition to coutume awebi so neve soki eloko ozo salango pona ko pesa lokumu wa famille problème te biso to kozana sima na yo afongoli makolo ayebi so kota okoti kota obima kende oya ko simba yo to kotala ye okomona neve na ye a tie compagnie et vous les autres bozana ba pratique ya mabe bokomi ko yo moto oyo azana maison nini raison nini na salilaka base ya ba raison nyonso ezana mokilio eza boko parce que même réseau oyo kenda ko adhérer kuna labo wana okenda ko adhérer kuna ezana ancestralité eza base lelo total ba branche ezana église catholique ba branche ya ba Sainte Rita eza Sainte Rita azalaki na rocaporena vous comprenez et puis soko ke na tos ne ba benga na tombe na case des impossibles azawana il y a des gens qui pratiquent apparition na ye. Vous comprenez? Beaucoup qu'on a bango et confia qui est capacité d'apparition avec des abeilles. Banjoy. Donc souvent invoqué là vraiment la représente banjoy. Ouais. Ce qui est comprendre qu'il na yebi on a zoloba.
Vous comprenez? Alors, lelo ba oncle, ba perdre capacité. Ba maman, ba perdre capacité. Bana ba komi ba jeune fille. Musala bazo sala gani nandako. Tikala kolata ba pantalon, pa kola niovi. Ou akena bar, di retourne à zongi a ekola. Aeko toke yo maman. Tu trouves ça c'est normal? Nakala, ba bénédiction ezalaki. Omoni li puta kaka o maman na yo alalelaka. Soko zoke na voyage, maman soka bimisi yango. Apesi yo okende ko tchela kamutu même okenda na France loba ke marche na yo ya désordre et déstabiliser li puta wana mais toza mieux placé pour na ko charger biloko wana okomona li puta wana role ko bando jour donc li puta pamba pe ko maginyo awa na loba ki lelo ba objet sacré o etikala makina ba famille e utaki wapi ba koko na biso ezalaki na koko na bino moko Azui la kibino formule wana pona ko intervenir sous imagination future. Boya ko vivre na paix, na joie, na harmonie. Mais bongo yo, ozo kanisa neti nini yokotike la ba neve to ba oba boya. Po obunga te. Mabina na bar, to contribution obo sala pona botonga église wana. To contribution oyo o sala pona ko sombela passer wana jipi. Rien. Na lobaki il y a des choses cachées to zanango. Olingi na ote de gauche droite tango ye na négociation na lisolo na yo ezaya bakutimi na biso bako pesa yo o utiliser obaye opesi mwana na yo ombaye mwana opazwi masolo apesi na mwana na mususu c'est ainsi que okobunga te okozalaka imoti okobando zalaka une fois bazo sa ile loko wana bazo kanisa yo parce que yo mutotika ki œuvre wana lelo bazo survivre nango voilà mais lelo à cause il y a que tirer toujours intention négative que bako senga nga batu que bako sala nga boy donc au banc de ça makasi là-bas ba valeur tout wana est commis étouffé souffrance est commis élevée mais biso oyo côté to outil est-ce que batu va souffrir tiens naloba qui c'est lui qui veut distribuer la lumière doit apprendre à la capter lui-même tant to loba qui ke koluka présence nangate besoin de responsabilité à reconnaître oyo zoluka pe ko sala oba kolobela yo eko défendre yo to eko décanter on a kati ya souffrance to na eko bimiso na kati libulu mais il y a des gens qui m'appellent gil pona zoyo wapi tant des choses sola nanga c'est fini ba obiso to contempla kanga koko nanga ba kundela na ba village na biso na fin fond mais exemple tant on azala ki na Gabon na ke sala ba travail ya ba foot tant on a tali combat et makasi na la musique ko nanga aye ko intervenir to zui ba championnat wana siko to koloba lokolo lengeni ale yo nini ozoluka nga pona ni po ya ko betila nga masolo distraire nga biso tozo sala juste action au komona réaction mutu yo zanaka kolobela nga te histoire na yo parce que je te connais une fois on y a dit nakati ya etoko na biso tokomona yo na ba makambo susu oyo oyebite tokoyebisa oyo yango dolobela ngaka pe amour lumière guide to yenge kieno guide tala makambo eza na nga boye c'est fini obani ko décortiquer ki yo pona nini ozo limiter nga or fallait o prouver nga na apprendre yo ozanani pona o comprendre ce qui naza vrai spirituel ou comment. Voilà, merci beaucoup, merci tokomi na suka émission na biso. Merci pour notre temps et à partage au Tozoaki. Sinon, pour nous conclure les lots, en grosso modo, nini ba téléspectateur d'Abisso c'est qu'il va retenir au PC Bango sika awa ndengo zongi na mabele ya bakoko na. Ndenge na zongi na mabele na sengi merci d'avance na batu nyonso o ba accompagner ki ngai ko fortifier ngai na ko féliciter ngai na ko conseiller ngai na ko soutenir ngai et même ba mama mususu bakangaki bakoli pona ko soutenir ngai na sengeli bino matondo mingi bo continuer ko sunga misala oyo eloko ba téléspectateur o bazuli bakwa ko landa biso mutu asikana ba o ba mesana ko landa guide chekina ba regarde na biso bien sûr que comme fixé liboso sous imagination ou complexe o ba projeté ya ko benga moment présent au kilelo mais il y a des fois tous on regarde na biso totala matambe na biso to comprendre que mokili oyo
eza molimo kotambola ngo te na kimusuni kaka sek sino te okoumela te na mokili oyo tambola na mokili oyo na molimo ekosala en sorte ke oumela tango molai na mokili pe omona na mutu parce que ba o ba mata na avion batala na se ba mona ke baloba que le monde est entouré dans l'obscurité molili o eza entouré na mokili. Il faut que torche et sungayo ezali connaissance spirituelle nde eko éclairer bazie na yo et guider yo comment kotambola. Tozali prenez vite toujours activé tozongi na mabele ya bakoko na biso. J'espère que nakotika te ko enseigner bino oyo bozo fortifier biso na ko commenter pour na ko fortifier biso bo continuer ko commenter bino bozo yaka pour na ko déstabiliser to ko juger biso na ba croyance négative na bino. J'espère que c'est le temps bozwa décision ya ko changer un peu ba envie boya to sangana to mekempe ko partager auto o ezakati na biso peut être que ko intervenir na kati ba désir na bino pe ekotonga ekozongisa ba valeur ya ba parents na liboso ya bana ekozongisa valeur ya noko to oncle liboso ya ba neve ekozongisa valeur ya koko na ba tekolo to ba koko na ye ba o bazotala ye. Matondo mingi papa journaliste Mukendi na ko yamba ngai na plateau na bino lisusu une fois de plus matondo oyo andimi ngai andimi batata oyo abundisi ngai ayebite ke ngai te azobundisa batata njembo moko na yemba kita on asala ki cérémonie na désert. J'espère que tuna ngai yango mais to ko ya ko lobela makambo wana ouais batumsu bazaki ko lela ki ozo zo bangote na téléphone ba belé ba bengi ngai ba bi par rapport ya c'est dû à quoi un moment bosolo un moment aux autres na batouté qu'est-ce qui se passe au juste il faut les gens bah on a pour ça il faut que ça guide chez qui n'a soko benginga une fois aux ingati de pour déposer message ezaka ka pe pon intérêt na yo. Vous savez combien de fois naza attaqué mais parfois na koki koloba yango na télé te ngai moko soki nazaka na souhait ya ko intervenir na bakaya bato il faut na mitonga pona échouer te façon ya peuple na biso okosala 99 makambo soko échouer na moko bakobosa na 99 bolamu nyonso sali. Alors pona kokufisa bakoko na biso sonité to pona ko déstabiliser ba morale ya bato te tozozwa ka moi temps ya kobondela kosenga toujours faveur ya regarde ya bakoko na biso et continuer ko circuler aux alentours nanga pona epesa libiki sina bato bazoya na nzela nanga bazwa victoire lolenge bazo souhaiter yango parce que soki na mitiki ngai déjà mokile yebi que c'est moi le guide Shekina et puis après avoir batu ba koma ko zoba déception et puis ekokoma tant déjà deux personnes moko bazwi ba déception et puis mutu muso ko tuna ndenge ni évolution ya guide na guide mikolo a cité musale zo sali masu bien te est-ce que batu ba koya te donc ba comprendre nga ba maman na ngai ba papa na ngai ba grand frère ba leki nazali kaka mutu par rapport ya acte wana ba peselinga reproche bolimisa na kozala disponible en tout moment oyo poste et ko permettre na partager na bino na ko représenter même soki bolali ba o tout ba adapter nga ba yebi ke na sengela ka ba o ba zuita ko senga te na ba koko na biso pe na intervenir ka na ba o balala ki distrait pona ba projection négative o ba sala ka pona bango. En tout cas matondo mingi papa journaliste Mukendi mbote na babisadi nyonso bangunza nyonso bazali na mboka ba mama na biso ya bangunza bayaya bandona nyonso bazana mokili ba o bazo sala musala ya bokoko tika ete batata ba continuer ko pesa bino ba inspiration pona ko réunir ba peuple na terre mère na bango. Merci beaucoup. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à Elohim Gelesio accompagné Kibiso. Merci Nabini Nosobotan à la tranche Oyo, tout à face à l'invité. Oyo à répondre à la question Nabiso. Quant à moi, je vous souhaite bonne continuité des programmes na haut-parleur. Programme les changé Teza toujours 22h juste aux Alarawana, 14h juste aux Alarawana, et puis 7h30, et puis aux Alarawana à 9h. Vous allez rappeler à 19h. Quant à moi, je vous dis bye bye et à nous revoir au prochain numéro. Debout.
fini par les sons, fini dans les vents.